Kiziamina kina mboko yo. Tolongoli de la foi kasi po li de la foi te mo. Kiziamina nani? Ajo ngana komi kiziamina muta komi sangango. Yo yebi ne yo ka mama. Nefu mwa o mama nanga mema kanga de la foi muta mema ngai. Ajo na komi na prière na ye. Oh, to baneki na kimia to suki sana kimia. Ajo na komi na prière na ye. A contribuer combien? Ah, botika blo pamba wana mama. Botika blo pamba no metanga kanda pamba. Boni boeko. Boni boeko. E komi ni nyango. To pe malisute so muta kufito so na prière. Quelle prière? Quelle prière? Koyo silike papa tangi comme pasteur de la foi. Oh, boni boeko e komi ni nyango. Vous blaguez avec les gens, hein? Ajo ngana komi nango. Ajo ngana komi kiziamina se kina mboko yo. Nani azo provoquer likambu ya modèle ya boy. Biso baptiste comédien to sali nini. Nazo kamwa likambo to komi kokufela chaque mois. Ti ekoya kolongwa chaque mois et komi kokoma chaque semaine. Pulu la kufi na décembre na kundie na janvier. Nanu na silisi matanga te ya pululu. Lelo na kota kaka mois de février na zaka na début ya mois février. Lelo toza le 11 février. Kake beti lisusu. Merci beaucoup. Pasteur de la foi aza mosali na Nzambe. Azotu na ngalité ya kanda. Boni boni ozomona na tinga na lobi mpaka na zali. Aza vie oyo aza na simplicité. Soki mutu moko akotelema aloba ke dikamba lazalaki na rankini moko songolo pakala na ye ngana ko si charger na ye place okomona fox na ngai ya pululu ezalaki mwa nungu par rapport a ba makamu na bango kuna ndenge ezalelaki mais dadi dikambala na yebi ye na mabe moko te na yebi te mupepe yango soke uteli wapi neve na ye Vincent Chiluzi aza mutu na ngai akati baza batu oyo to salina bango musala ensemble a tout moment zalaki soki na keko kutana na Vincent Chiluzi okomona to kutana ka mingi na ya dadi dikambala kuna pe to zwa batin ya kosolola baza ba vie oyo ba respecta kanga makasi même na appel soki na bengi okomona ah petit lité ya kanda oza wapi ngana bivie na za place intel yaka to monana minute akutango komona via komi na yebite filme nini okobenga ya dadi dikambala ayate simplicité ya modèle wana soka yo komona vandi kaka na kwena ye boyelie ya komela ameli boyelie ya kolia alie sikoyo ngana zo mituna nani azo préparer likambu opo na baptiste comédien nani azo provoquer likambu ya modèle ya boy biso baptiste comédien to sali nini nazo kamwa likambu to komi kokufela chaque mois ti ekoya kolongwa chaque mois et komi kokoma chaque semaine pulu la kufi na décembre na kundie na janvier nanu na silisi matanga te ya pululu lelo na kota kaka mois de février na zaka na début ya mois février lelo toza le 11 février kake beti lisusu ezo sengela nini na makambo nyonso ba responsable ya théâtre ba mikolo ba telema pamba te baza ba responsable ya modèle nini moment ke boza ba responsable est-ce que papa nini ya solo akoko linga lelu akunda lobi akunda osomona te ba sepeli ba komi ko sepela na kokunda posoki mbongo ebimi basoma mapango basoma mituka problème ngo ezalaka nini yoka na ebisa yo mama na kotika likambu oyeleka na pamba te moi c'est le pasteur lité ya kanda ngana linga ba aventure te na mokilo ninge tozo vivre boy. Il s'agit à komuna banganga turo photo mona bango. Il s'agit à kotalisa photo talisa. Bien sûr na mosali ya Nzambe na koko autoriser ba bêtise boete. Tokobana ko lelaka ti wapi. Tokobana ko lelaka ti wapi ata yo moko. Mendeko pasteur liwa ya kanda ya solo lité ya kanda.
toyokaki pasteur de la foi alobaki message moko boye natina baartiste ndenge baza kokenda bonégligeaki yango lelo tozali komona yango ndenge ezokolandana sikoyo mpona yo koloba nini wana. Merci beaucoup. Pasteur de la foi aza mosali na Nzambe. Tokoki koboya message te oye wuti epai na mosali na Nzambe. Aza na lotomo azobika double ministère, double identité. Moma yaza mosali na Nzambe, ngape naza mosali ya mbwate. Ngape naza mosali ya kobate. Ngape naza mosali ya Nzambe. Lananga na bokebi papa. C'est ça. Message ko lancé yango eza mabete. Ke batu boya bo sambela Nzambe pona liwa ezo circuler. Mbula liwa ebanda yo yebi yango te. Na kati ya ba famille na biso tozo kufa intervention ezo zalate. Lolenge moko pe pa ina ba comédien eza mabete. Mosali na Nzambe benga kibiso to pusa na poto bonde la Nzambe po asali constant na ngambu na biso ba comédien liwa ekoti makasi pe liwa ezui place na boyite. Bien sûr batu bazo kufa. Ko kufa eza naturel na vie ya mutu. Mutu esengeli akufa. Mutu akotika la kozala libanga na mokili azate. Landa li solo nakota na Bible hein. Boko ko permettre nakota. Lazare akufi. Tangu Lazare akufi bake ko benga yanga ni Jésus lokola ya vandaki ensemble na bango babengi ye Jésus moninga na Lazare akufi. Asali ba manœuvre ndenge sengela ki asala na ki prêtre na ye sima mikolo 4 aye ko kita. Tangu Lazare ye azokende vers cimetière place au ba check tangu Jésus aye azokende vers cimetière place au ba check Lazare. Lananga na bokebi Jésus tangu azokende loko les a cimetière esika bazokende kunda batu akende ayaki pona problème ya Lazare. Menanzela tangu Jésus azokende akutana kina batu mususu bazwana bibembe na bango ya mibesu. Eyule zoye bomaye ya bana mikie wana na ebite na époque wana soki bayimba kinzemu mais na époque lelo bazwemba eyule. Landa nanzela tangu azokende akutana kipe na bibembe ya bana mikie bazokende okunda. Akutana kipe na batata mikolo bazokende okunda bango. Mais du fait que lokola yaba neko kende vers pour na problème ya Lazare et ça là qui était assez kuisa oya ye Lazare oya kendelaki. Elingi koloba boye Jésus Christ azala na sena moi oyo bana mikie bakufa abeta kara. Jésus Christ azala na sena moi oyo ba mikolo bakufa abeta kara. Ase kuisa ki ba o esengela ki ase kuisa. Ba o pe sengela ki ba continuer ko vivre ba vivre ki ba o pe sengela ki ba kufa ba kufa ki. Nakotu na question tangu Lazare akufi na mokili oyo kendo vérifier na Bible asala ki bambula combien et banakate 3 jours 4 jours 5 jours wana nazolo ba par rapport à connaissance na ngai na contredire mosal na Nzambe te asa na raison ponga peta una pesa ka message ye a respecta ka yango nini memili wa ya artiste comédien na lobaki ngo na morgue mukolo yebembe ya pululu pe nazo continuer ko répéter yango tozo sala musala toza ba responsable tolongola ki ami intime na musala théâtre Nzamba komi na kanda pona nini vrai ami intime oyo koko kangama na ye pona libela pona vino mobimba c'est Jésus-Christ Nazareth. Muninga na yo aza comédien kokanisa te soki ayela yo kopi moko ozwa $500 $1000 $3000 okomisa ye ami intime kokomisa ye ami intimité obengaka ye ami intime po amemaka yo pa ya producteur moko songolo pakala ozwa $1000 ozwa $1500 likolo ki ami intime ache lichete munene na sima mukongo bamasango tozomeleza na ba réalité belé yambo ete to lancer message pour na liwa ya artiste comédien total la paix état de vie bazo vivre ndenge nini ba artiste balingi likasu makasi ba artiste balingi bière makasi bakovanda bango na bango bazo mela yake ko suba oye koleka na sima moyo yeba ezate la nanga na bokebi ko tia commentaire buzoba te na goya ko beta okuno regretter ko tia commentaire bêtise te
Mais pasteur, sango tamboli, balobi ke bino bartiste, auditeur oyo bazwa bino, bakotisa bino na ba science sans le savoir bino boyeba yango te. Tala ndenge bandeko na bino bazali kokende. Eza na producteur moko te akotisa biso na science ke biso toza ben conscient. Non non. Ba producteur ata moko te bakoti biso na science. Ba producteur bayande ko utiliser biso. Lelo zo mona ba producteur natali na ba télévision na moni ba producteur baye awa. Ba mapango bango ba producteur batongi ese biso totongi yango. Ba hotelo bango batongi biso totongi yango. Ba producteur baya pona ko simisa biso kisite. Baya pona ko zwa o eza kati na biso yango ngindisa bango ekomisa bango bato ambongo. Ok, en tout cas monter message no ekei mais arbino mo bozo vivre na bolingo te. Mais pourquoi vous avez kosa ngona sima kinga kati vike pour des autres kati kinga kati nani ayebisyo biloko abongo mais ngona to kapana binoti poison uta wapi nani ayebisyo biloko abongo maman faites attention tous artistes et comédiens to vanda kapenzala bino pe bato ba internet boyela kabiso loko akoliate boyela kabiso pe mbongo te. Faites attention simba bato mususu toucher bato mususu pona mama ni mama. Faites attention wana na ebisio ko tiama ina munoko te nasana ba bon souvenir makasi atika kabiso te akabola ka pasi na biso na tango pasa zalaka na biso na tango bisengo pas la cannabiso eza na bato ebele bakabwani na biso. Maman faites attention, faut qu'on contrôler le langage na yo, qu'on contrôler le lemo na yo na biloba loba obino bozo bimisa. Faites attention. Bino nde bolinga bokosela kinga kati bato tandis que bino mo bo vivre bozana bolingo te bolinga te bomona ke artiste mo ka bimi aopela bino bolinga ngote parce que bo bomana ka bino na bino mais ezo bimaka ke toujours ezo takinga kati puta bino na bino bona bolingo te. Merci beaucoup. Nakoko loba Papa. Merci yakolobeza boye tokufeli tozana pasi pe tozolila atiki bana atiki mwasi ya liboso to trouver na no solution ya malamu pona